tant mobile nanga lobi niet na lingi théâtre te na otika parce que soki na linga ki théâtre ngena ndima libala te mais biso nde toza baba ben biso ba éducateur en masse tant toza ko sala musana biso photos avec exemplaire babi pasteur jamais ro que l'hôtel à lingomba tant que na ndako na ya bombisité maman na ngai yo na bien comme ils moi la télé la message et ça bien sûr pour papa et piqué maman peut que comme info moni na mo ya lelo ma fille pourquoi le banni si la télé et dans maman likolo atabi ba santé atabi o santé biso tout a suka kaka na biso tam su ya tama po biso biso to ma oboya. J'espère que bien sûr mon naïe va m'écouter. Non, présenter mon naïe, Azar, maman, tomber maman. Donc, la bombe comme mon bino mon découvrir. Il est Azar bébé. Bonjour, maman. Bonjour. Tu sais pas que y a une quête dans l'émission de Bissou, sur le Yakubo. Comment y a mon dégât? C'est ma place, l'invitation à Bino. Et on est pour répondre à ma soeur. Ah, bon, il y a même ça qui nous dit maman, mais il est le maman Thérèse, nous en avons avant. Nous devons partager les médicaments. J'espère que nous ne pouvons pas avoir que c'est une. C'est juste un sujet que nous devons partager dans maman Thérèse. Mingi balubaka, ma maman a besoin de la théâtre en tout cas, baza, ma maman ou ma balle arrêtée, ma femme d'ara ma balle arrêtée. Mais le lot que maman Thérèse a remis un peu expliquer biso. Est-ce que baza a raison pour balubaka? Que basi oyo basala la théâtre bakoki kofanda na mabala te to baza na droit ya kobala te maman boyi ko répondre sur la moto et c'est faux archi faux ce qui balaye pourquoi pas na bala donc théâtre eza mosala comme journalisme et deux sala tant bolba que basi à théâtre bazaka exposé c'est faux parce que yo pe journaliste osa exposé quand la télévision un ministre a exposé la télévision mututu o asala kamaloba et donc eloko azo transmettre un message moko pour qu'elle ne vite pas batozaka toujours passer à la télévision donc biso na bango tozaka ka exposé ezali vika ka ya mutu oyo nzamba pamboli na libala na enoki ou bien ndenge ya éducation de base au talongo et pas na bango nde yango tokoyebela mutu na bizali na ende mo babarake musala nzambe oyo mabe ba yeba kaine ba fuyi na donc moi si on peut accoler ou asengela bala kubala so ça théâtre ngia bala au bala na ye ce qui moko boyine ko bala fandi so pe bala yete mais pour la ngai c'est faux donc biso ne se pose exposer la télévision nanga na yo so mbale ni to bala na sur la télévision maman tout fa Miami baleza boy est-ce que erbo bala kamba papa ba se pela comme ça lo sala poto ebi ba papa mso so moi si na yeso ki azo sala théâtre carrément aza street hein alingi moi si na ye asala théâtre te. Est-ce que vous avez papa c'est là? Toi papa, ce qui est le bala est mon ami. Papa vous c'est là, on continue toujours dans mon salon. Toi aussi kaya. Oui ma fille, femme soyez soumise. Tant na bali sami et pas un mutu na okoma sous entrain mon bali ngai. Tant mon bali nanga lobi niet na lingi théâtre te na otika. Parce que ce qui na linga ki théâtre ngena ndima libala te. Les gens ba tususu ba yoka na avant mariage. Lingi libala to théâtre o lingi théâtre continue à théâtre o lingi libala kena libala mais nga soki lelo nzambe apesi ngai chance ya libala na mona na beko ya mobali na parce que na ntimi na bala donc il faut na obéir na ndima o mobali na lobi pour na fanda bien na libala ouais c'est regretter parce que théâtre talara moi 1000 francs 2000 francs en mois parce que va pexo musala na visibilité ouais c'est rendement au moni libala ezali vie ya moi c'est moi c'est tout à contaka lobi abala ko ezali vie moko esamba na libala yango to sala nde oza femme selte donc eza vie mususu donc mutu nyonso nzamba sala alinga agute yango ata soki akota ki divorce abima ye
ata soko boy ko bala quelque part aux ana moi petit ami mo vana ye on a beaucoup vana ye donc ko nga ko cohabiter boy bangisani na ko regretter na ngote pourtant mobali ye a s'engager andimi ko bala nga ko zo charge na nyonso c'est que tant on a d'abord somba li papa nga moko comme maboka mobali na ngai tant on a zali ko milier sanga moko comme maboka mobali na ngai c'est que mobali andimi azui engagement pour aboinga na sala asala nyonso ye moko to boite maman Teresa omoni ebandelizaka toujours bien un mobile intime à côté en charge mais un beau fan à un moment donné au monde que esimba souté on regretter na ko regretter en tout cas na ko cause hypocrite na ko regretter pour ce qui yo ko longola nga esika on a droit de 10 francs oye pour que souffrir ngai lobi na zanga ta 10 francs non regretter sur la vie que doit regretter c'est que na cause public dans là donc tant que so ya en tout cas zala complet comme mobile ya ka pour que mobile moi si a besoin en charge à cause ça va devoir n'igno so o mobile ça n'aurait pas pour la moi c'est ça toujours toujours continuer kaka na masolo ya Congo j'espère que bon dit maman a Teresa mais maman Teresa mutu na mutu ezali boy lelo soki obali boutique théâtre visibilité za biso sote est-ce biso ba fano total akayo na musalo o ezaki to leglayo ba mutu même si y a un problème na foyer na bango mais à travers maman Teresa bazo ba ko arranger certaines ba blo mo sauf que yo eu décision obali otiki ba toi na siko ba s'en sortir ndenge mais nga pila ki usala fina na bato wana fina bango siko na enfant na ka pa na servir batu na pila besoin ya liberté moko boye na pila besoin ya makamu na nga moko na fina ngai donc place on samba sepela ki na sepesa ba on a suka et ça na limite na négociation ça fait maman ce qui lobande omoni dans un premier temps quand mon papa y a s'engager à bien balanga a pesi mi be kuna yi na ntimi mi be kuna yi na ke so ki am sous au fur de mesure papa ayo ko permettre nga ko to mona ngo sala maka papa yi a pesi décision na yo ta ah maman bato so ba yi sala ka seta muke au moins pas ko fungolo ko mutema andimi ozongile no sala na yo mais avant il faut que to ça dans ko papa lobi Volandi maman Teresa ye moka pesi bino ba réalité o ezali parce que yaza les autres l'attaquer na bilili mais maman Teresa tout le monde est belé pe baza basa mabala babali mais baso continuer toujours ça na bango mais est-ce que l'éducation ya bana na bango parce qu'on donne ce qu'on a balobi une femme de valeur il faut aller ba entretenir même dans na est-ce que musala on a bana na nda et dérange à kate mais biso nde toza ba ben biso ba éducateur en masse tant toza ko sala musala biso photos avec exemplaire babi pasteur jamais que l'hôtel à l'ingomba tant que nanda kuna ya bongisi donc biso monde toté ya bango ndenge wala c'est que biso fo toté ya pe bana biso na ndako oui bana biso e beli baba libaku na biso na bandako mais il faut ça ka effort ya côté ya na ngo bongisa na place yo zali pour lo bima libanda côté ya ba misusu pour tout le monde na ba maman misusu au monde atala ka théâtre bien mais so comme bisika ya fandi otali ba réalité mais les lits. Ah oui, voilà ce qu'il dépend de l'éducation. Il y a un moment où début que biso puis ba parents ba éduquer biso. Tous ça déjà l'éducation de base moko de la Kango. Donc même ngata le groupe na mali sa bana ngai, ce qui ozo ça qui impolitesse awa, c'est que déjà na ndako na bino oza mal éduqué. Donc il ozo refléter image ya pas na bino yango même biso awa. Donc ça l'effort yo za kaka mona moko bien éduqué. Na environnement na yo na bateau zo za na bango et puis ba compagnie te maman yo atana ndako na ye aidika bana na. J'espère que toujours na cadre ma solo ya Congo bozolanda okanisa ka deux fois basi basara mabala ya théâtre babala kate basara bon mitu kolo mais le moment Teresa utiko biso le contraire c'est pas dit que toutes les femmes au bazali basala ka baswa ka théâtre na cadre mo le kisata non ils ont ba bazor misala na bango vraiment cœur parce que ça boulot na bango balé la wana balé ça bana baboko la bana wana donc il faut vraiment que l'on ça na yo na valeur pour dans ton valoriser auté maman Teresa okoki ko meka un peu ko expliquer biso soit qu'il est là au bali baton na yo par rapport ya foyer na ndakuna musala na yo okoyi ba ko dispatcher baton na yo ko za ndenge ni oui donc okoyi ba ko sala ngo makasi ko biso kutu to travail à chaque jour te quoi ba musuka kena na bureau tout le monde a ministre ba basa mabala
mais bayebi ndenge bazokabola azokende mosala olambela papa eyala mibali mosusu baliaka biloko babone te biloko bana balambi te mais aza mwasi asalaka na bureau biso kutu tosalaka na batemps nakofana nga mpe boye semaine mobimba nazwi mpe tournage te nakendaka kaka répétition eza na batemps peut-être nakei neti nga na répétaka na 9h à 14h nazonga na nga nasala mosala papa malamu nasala tout nabongisi. Donc, il est dans ça. Oui, bien sûr. Le moyen combatté. Ezali, tu vas dans le tournage, tu vas dire 10 après 23 ans, on a besoin d'un petit. Vous avez un tournage. Donc, papa a dit, il a dit que moi, c'est dans le sang et à ça la carotte. À vous comprendre, et puis ceux qui des gens qui au bon c'est déjà le papa, ou chacun déjà, au moins une longue sous. Na lamba ki lobby no ki tournage na tika chauffeur papa na bisi bana karake papa ko ya lingalia usimbisi on va moto esili olambeli ata fufu so aliaka kwanga kokateli kwanga na ye mais oya kolia déjà maman so salaki obongisi kaka po yango pe kaka vie na biso tozo minute maman na ngai yo na bien comme ici moi la télé on la message mais bien sûr papa a dit que maman peut que nous moi info moni na moya lelo ma fille papa biso na maman toujours s'entraider hein le boko moko zo sukaso elongité tant mususu mo mbongo na ngai tournage woni coach so beta moi saki aluso et foutelu ata minafal ozomona ceux qui ndi papa ozomona ki ozo travailler en vain okendaka du 1er au 30 ozonga lelo côté ndeta mususu sali mabe mais ceux qui dit que ndenge maman qui iboye azozonga ta moi quelque chose quoi mieux. En tout cas, nous avons dit bandimia, tu bien en bandimia parce que tu as la raté. Un des minutes, biso basako bino bandi. Bolandi ma solo e uti nakati ya masolo ya Congo, tozo pesa bino ka de meilleur, toza na rango toza ko. Maman Thérèse a lobby boy. A lobby que yé aye barako partager ton aïe. Donc tant il y a papa, tant il y a ndako assumer tant que responsabilité na yé et tant que maman. C'est pas dit que le cas pour moi n'a qu'un théâtre, ça la quelle heure était non asa maman nanda azwa kaba besoin na ye pas asimba kaba responsabilité n'étant que maman ezate ki abimi na tongo aye kaka bongo alali je suis fatiguée non azwa katon na ye abongisi ya papa abongisi ya bana si s'agit même de devoir à bana alandelaka. J'espère que babino bozo landa lelo so penza mapambola pesi bino mabala boye bandenge nini ya koyeba ko dispatcher batan na bino. Mais maman Teresa, mon tour à mon sous les amis, maman n'a pas tona. Dans loba, pendant que vous les sarabatans n'a mis na tona, moi sous les a raté. Papa tali moi bise ne peut ça moi ko yambana réaction papa. Les a randeni. Pour moi vraiment to ranga bonne. Na mona ya ngai ba beteli moi bise moi le boko wana. Ils a la moi il o mo boyga. Ah, c'est une question et un personnage. Ouais, ça la raconte dans la télévision, et ça Thérèse. Anchika, aza mwasi ya mutu. Donc Thérèse azo sa musala na ba pesi kindoki, ba pesi mwasi ndumba, ba pesi ba role bébé. Donc ndenge eza na papa bika ki so ba pesi biso, so ika na biso na lekina. Ça rien à voir. Rien à voir. Yaka biso na lekina ngoko, omoni mutu fa se discipliner. Ce qui nous donne la discipline, mon ami, ça y est, mon autre, on a aidé et quoi ça. Donc, Ngaï Thérèse, donc Ngaï Anne, Thérèse de la TV, dans cette discipline, pendant la cola, dans l'école, dans la concerté, dans l'environnement, on a été presque dans sa salle. Donc, dans le monde de théâtre, on a écouté papa, Tali, Badal, l'autre, lobby, avec que nous sommes dans la salle. Rien à voir, barrière à penser que tu as chaté. J'espère que vous m'avez dit que vous avez dit maman Thérèse a razoya qui a dit que vous veut dire que nous sommes à vivre aussi dans la TV. C'est quoi, on a un tabou pour sortir au bouteille. Pourquoi tu es pourquoi le banni de la maman Nicole, à ta vie au santé, à ta vie au santé, surtout. À Osuka, quand on a bisou, on a dit Tama, pour bisou, on a dit Boya. On a dit papa aussi. Succès à l'itama, succès à l'itama. Bon, il tombe sur ça, histoire, bolingo, ça va bisouter que Kanakanga na nzoto. Ozomona, toko solo la pe ma solo ya bolingo pe et l'accès va tout que bateau va monstre mobile. Rien à voir, il y a bisous, il y a Kanakanga na nzoto. Là, j'aime pas. Mais maman Thérèse, attends, je suis pas besoin de me faire la théâtre. Mais oui, bateau bien, va pas la théâtre, va ça.
Et bien, les babana na théâtre bazali na bango. Bato mosusu babebisa mpe kaka bacarrière kaka na bathéâtre wana ya mama Teresa. Bato mpe babebisa yango na yebi yo ke succès ematisaka mpe bwisa moto. So lelo ozwi succès na yo yeba kogarde yango yeba kobomba yango. So omoni yango lokwa yo nde motu oza sommet omona neti bato mosusu bana na se na opamba yango kaka moto ekoyisala. Sikoyo lelo oyo moto soki abi nga kaka mama Teresa esika naza motu mosusu te kaka bama. Sikoyo moto wana aza na posa ya mama mais aza na courage ya kopusa na pembeni ya mama te. Sikoyo yo okoki koloba nini to nini mécanisme nini oyo akoki kosala po azala juste pembeni na mama aya epai ya mama akosala sikoyo na façon nini ye kaka mama Teresa na façon nini kozala camarade na ye koya na ndenge nini nayebi te na façon ya lobi akoki mpe koya etanke ya bana nini mama Teresa soit azala na ye alela na ye kaka lowa fan moko boye. Mama Teresa aza déjà na molongo na ye aza déjà soki camarade soki camarade bacamarade baza na bango ebeye bato ebeye mpe baya na ndenge wana to na bango en tout cas merci tomoni kaka mwasi ya théâtre mais oza na makambo na oyo ya ndenge na yo totikala mpe bacamarade ebele totikala bacamarade tozola très bien. J'espère que vous aurez masolo yango ya Congo oyo nyonso atatiaka mama Teresa liso alikama boye mama Teresa explique bino aza déjà na motu na ye papa na ye tobengaka chéri oyo ebika akanga boye sikoyo désolé quoi donc luka ya yo parce que mama Teresa kuta masolo esekanga mais sikoyo mama Teresa okoki koyebisa biso ndeti nini biso oyo baza bao baza na ndako bazolanda masolo ya Congo bazolanda yango partout mama Teresa akoki koyebisa bango ndeti nini à propos ya ye moko mosala na ye comment est-ce que mosala na ye valeur comme tu as kopesa le valeur na mosala na yo en tout cas ezali te faut ka yo moko nde koyeba kovaloriser mosala na yo est-ce que na mosala na yo ose retrouvaka na mosala na yo osalaka yango osalaka yango babiloko nyonso oyo esengeli ozalaka yango besoin ekokaka to oza na mwa pokoso mo quelque part oyo ezosenga mpe ke bato bayeba kosecondaire. Bandeko na nga balandaka biso bawalanda mpe masolo ya Congo bamoni mosala job ezalaka te na mokili mbongo mpe ya salite ezalaka te moto mosusu azomota matiti mais ntango azosokola mbindo wana mbongo wana eyebani te ke moto oyo asimbaki pusu akende kolokota matiti donc na mosala na biso tosalaka oyo bato bamonaka biso ntina te aya na ntina nango po parce que ebele surtout nazobwaka mbela na bandeko na biso ya Europe oyo mo bamonaka biso lokola mwa biloko moko basi ya TV basi ya théâtre wana basi moko boye non toza basi moko tose respectaka bamama ya bana totikaka bandako na biso pamba te toye kosala mosala oyo nde omonaka lelo oyo yo fandi na ndako na yo osanuye lobi ke natya théâtre na tala donc bato wana baza na besoin ya mwa valeur moko donc moto ntango akangami na mosala na ye que ce soit aozola yango 1 franc ayebi ke 1 franc ezosunga nga mpona so mata lipa donc mosala azoba eza te mosala biso ya mosala ngo kitoko makasi. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyonso tout. Tout ça me soutient. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons des productions, ils sont très bien. Donc, nayo muto lingo bala. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi so 18 nous anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki bak. Oh yo obani ministère nous passer c'est le premier anniversaire église. Maman Nitou azali. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit,
un seul service traiteur, la Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.